Esengo, eza ebele comme on a bien les sous ebele na ko abonner na chaîne na biso ya YouTube Marino Nzebo TV. Au bateau belé bateau s'abonner. Donc merci d'amis nous bonne d'habitude de partout. Merci d'avoir nous sur la commune qui biso pe ba soutenir biso de loin. Au bonne d'habitude à partir à Afrique du Sud, bonne d'habitude à partir à Londres, bonne d'habitude à partir il y a ba quartier na biso nyonso, il y a Luka la paix qui PC, vous êtes tellement ebele. Toujours quand on a servir au bino na masolo ya mboka. To na masolo ya mboka na mokolo lelo. Toyami pona bino pasteur le révérend pasteur et membre de l'église de Nouvelle-Jérusalem. Naye to ko partager moment confinement batazo les comment. Les serviteurs de Dieu. Bazo vivre comment pendant ces confinements parce que tu es bien l'église ils ont sanganate et mi bien ko pesa maki par regroupement il y a plus de 20 personnes pe ba ko kinga l'église pour présentement l'église de fonctionnalité. Bazo vivre confinement comment ba na nzambe ba ozo charge il y a ba pasteur na bango parce que tant bon ba za pe na ba problème ba pasteur ba kimara derrière le pasteur pour ba sambela tout na bango. Le lot passe ba passer ko bango bazo sambela te ba kite jati bazo vivre confinement comment to lobela pe moi muke affaire ya maman a outé ko yiba mbongo maman pasteur to lobela de sous affaire mukunda ya muni de ça que to clore émission émission ya mukunda to ya mi pasteur ba boni ba. Merci maman Marina. Esengo eza ebele ko ya mboto ya bayo l'émission ya biso. Merci ngape également esengo za makasi atondi nzambe pona yango. Peuple de Dieu là no partout mon mbote de partout bozola na biso ngai pasteur Emmanuel Mbozo le géant toza awa pona kolobela makambo eza na actualité par la grâce de Dieu tokomeka koloba oyo kosunga biso pour que peuple de Dieu zala édifié de partout nzamba pambola bino esengo na bino kolanda biso boza pété bozala connecté na chaîne na biso YouTube Marina TV et vous allez vraiment édifié en ce moment. Merci. Ok, vous avez vraiment édifié parce qu'il y a un objectif de la mission. Vous allez édifier dans ma cabogre to lever dans mon couleur. Et il faut autant qui annoncer maladie pour la boca. Impressionné de la compagnie. Merci tant on a yoga qui en d'abord et qui est taquina makasi parce que annonce ou on écoute taquina na mboka ba payarazaki na West Afrique na Benin. D'ailleurs, na manda ko kende Togo. Alors tant on a yoki madame azobenga benganga oh malade comme na mboka parce que na taona na Benin zala qui était quelques cas na zaki na Nigeria. Alors et ça là qui était na zonga bangu. Alors la zonga qui c'était le 15 na zo qui vole na ngai dimanche le 15 mars na Kiti Brazzaville lundi la bini Kinshasa na ko muta ba mesure ya barrière et tous les cas qui na kuta qui ont vraiment et tout ça qui biso parce que ezalaki du nouveau. On va kochaka yo revolver no mutu au commune à frontière Brazzaville ba revolver on le cas est-ce que tous ceux battre revolver ba biso température biso de baki boche papa ba na sali peka oh yo commis revolver mais il y a ma cité il y a température heureusement nouvelle technologie mais je crois il y a beaucoup de choses sur cette nouvelle technologie de tous les cas qui toyé dans le Kinshasa na yekuta awa et après des jours chef de l'État a annoncé fermeture ya ba église vraiment ezalaki banda to botama na mo ba mbulo to sana mo déjà tout le monde ba bona nebele na to yoka te même papa na biso ba betela biso na solo wana te et comme ezalaki ya sika ezalaki likaba bokabu sa mama Marina et kamusi pe kamusi ebele pe sutu kisi ebele mais bato bazali fort na kata mokili bato bazali fort et kamusi est-ce que pendant ces temps pendant année et bandaki révélation côté qui pour la maladie moko atana kati. Bon, bien sûr, il y a certaines églises, certains serviteurs de Dieu, Tomega Kolanda, Oyo, Bamekati ko annoncé. Oui, voilà, la Yébi Lokola, la Nigeria, la Boyko Cité Combo, il y a un grand serviteur de Dieu, à Lobela, que nous allons commencer cette année avec difficulté. Donc, on a turbulence 2020, il y a ma casse. Et grand mon copain, je me souviens, la nuit, il y a passage, il y a 2020, na teyaki sur décennie à Sikatozo Kota et lundi ça qui va dans Nzambe décennie nous sommes na histoire nango oye bandaka et na histoire nango oye salimaka alors tout s'attendre
na makambo belé okoki ko salema na décennie autokoti na turbulence kokozala mais gardons la foi toyeba été to s'en sortir kaka to ko bima ba vainqueur parce que cette décennie a sika que ça soit politiquement to lobelaki que ça soit économiquement makambo belé to komona. Donc il y avait déjà des révélations surtout na landa un serviteur de Dieu nigérian à lobela makambo ya turbulence il y a début il y a 2020. Ok, makambo ya turbulence a début avec 2020. Si quoi yo bozo vivre comment confinement parce qu'il y a fermeture des églises. Oui. Mais l'église ont fonctionné depuis un certain temps. Comment bozo vivre? Maman Marina, merci pour la question kitoko. Et loko oyo ndezo la kisana nyaza mosali ya nzambe na nyaza mosali ya nzambe. Na si na yoki question mo kotuna wana comment le quotidien, comment le peuple, comment bazo zwa biso. Maman Marina eloko liboso na koyebisa yo tozalaka basali ya église te. Tosalaka na église mais tozalaka basali ya nzambe. Na siso kotani ni bomunanga ventre na ngai ezalaka. Rien. Écoutez, rien. Écoute, non, ça va physique, ma pompage, donc mon ciseau, les tatou. Mais non, ils ont dit ça. Donc, comment on a n'est pas confiant, mais tozakaka. Parce que nous, notre confiance, nous, quand même, au tuningate, de biso, tozabasali ya bangote, obaolo, bawana. Tozabasali te ya batubaka, obaotika, kabadim. D'où mes conséquences. Je sais que c'est parmi les questions que tu vas me poser, mais biso to serva car l'éternel Dieu. Dieu nous prend en charge. Tala lokola mutu lokola Élie, les Tushbites, les prophètes, dans le désert. Désert, mais nous avons battu corbeau. Donc, confinement, ils ont désert. Mais ils ont le désert. Maman, confinement. Ça a confinement. Ils ont le confinement, a dit confinement. Et nous avons yombe. Ils ont un problème. Mais oui, oh, mais nous, chaque jour, nous avons un moussala. Nous avons un confinement. Parce que la Bible dit tout ça, dans l'occasion favorable ou non. C'est-à-dire, je ne peux pas servir Dieu seulement tant où le temps est favorable. Mais ceux qui tapent les amabés, mais tout ça, donc, maman, dans le confinement, pour la lobby, je sais vivre. Nataya bien pe natangwa pasi na yebi vivre même ba commerçant ba zama yele ba yebi ke ba no teka ka pétrole mais nata o yebi ke makala fo so baba arabe ma yele akoti na makala mususu ba yebi ngala yo ba émission mususu sala akuna mais nata confinement oyo sala émission na ngai donc biso tout fo sala ka deux ans mokila kala ingamu de totabola mais ba passer ba vivre mina ba monga mabonza siko mabongi c'est ça mais yango na zolo bana yo mama Marina soki passer abiangama bongo mabonza jour ezalaka obi mama Marina na section buke ezala na dembula enoka de dimanche la dana ba passer mso ba fika Christ ezala ki confinement de tongo kaka ba 5:36 heures nzabale atie bibula tikaze pandimi baete dimanche la diso su passer moi benga le bime pasteur yebisa na nzambe na yo aye akanga nanu to ago kufawa pour dire que Dieu se nous teste. Vous savez maman confinement oyo pe côté ya pe biso basali ya nzambe que to tiela kamiti mate na badim na ba offrande pour batwana ba kokufa ba ko voyager ba ko c'est tout un enseignement. Donc nous devons voir l'esprit na zone avant hier na zalaki na kimpesa na role sa fiel na pasteur Romulus na ke ko lendi sa mon frère mata oyo fote ya biso photo zo mayele ya ko créer le 4 fleuves. 4 fleuves veut dire quoi? Mosali ya nzamba ko tikala kaka te na Bible na côté ya na temple ka na église il peut créer netinga tellement na diplôme en agronomie na lobaki fona sala bilanga na sala la déjà mais je connais sala ngo tsuko leka. Pourquoi? Parce que même bato basala ka mama muto ko sayote même ba salarié on monaka parce que vivre le confinement ba salarié wana batu wana pe bazoka mais okomona tata wana za mokonzi na société mazana bilanga azana mo ferme pour dire que un jour na musala ko compliqué ferme wana ko sungai jardin wana ko sunga et j'encouragerai les hommes de Dieu que nous sommes de travailler moi c'est ateka kata makala ateka kata oyedo kala te soye pa na kutu madame tandi makala bino nyoso ba ko soma ba madame na ngai confinement le baba baba passer ba ko moni ba pe na lukala ma passer mo ati ko za ba transfert ko ba mo ayibi mo ayibi $20 ya ba tunda Isaiah solo confirmé
Maman pasteur. Bino pela biloko bolekisi manda. Maman pasteur. Non, non, non. Maman son confinement. Maman pasteur. Maman pasteur ya Congo. Yo peux oser maman pasteur. O wana pa loma wana akoza la pasteur. Bien aimé dans le Seigneur, Marina, maman likamuna oyebisa yo. Obi biloko ba réseaux sociaux et ko bebisa mingi ba valeur na biso. Bien qu'il y a des côtés positifs comme là, de partout ba na biso. Et que Dieu bénisse tout le monde qui nous suivent de partout. Mais pas si mingi tozala mo na réseaux sociaux. Est-ce que maman Marina oyebi que vie ya mutu salema na ba qualité pe na ba faiblesse? Faiblesse à mutu a sacré. Mutu a sacré. Souka ayiba combien? $20. Est-ce que mutu wana so ayibi $20? Bino batu o aye kotala kene kotala banani. Na ebite kene kotala banani. So kene kotala bandimie, azama pasteur, so kene kotala batu bien aimé dans les Seigneur. Non ça évangélisation. Les camboutesons ça évangélisation, azu yango, abombi yango, na ebite, peut-être à mon akete. Bana balinga basakana na ngolo bitika na protéger yango, je ne sais pas parce que faut yeba raison nini. Mais non, fallait pas tout na motivation d'abord. Mais oui, papa, on bikeli kamera sur avocat sur yango, ba avocat nzamba pamba maman ko payer so zalaka avocat na biso. Ko biso no so zala na be. Maman mutako sa yote mutako tombola musapi. Bible lobi yango nani asalaka malamu kaka tombola musapi. Azate na mokili mama. Voyez-vous, mais comment aujourd'hui tu communiques avec celui qui a sali erreur? Les autres thermomètre à erreur. Si ton tu pourquoi? Combien va ça la erreur? Mais il y a pas pour la monanité. Voyez-vous, combien de détournements de gens avec cravate, avec costume? Les autres choses comme ils ont bardé pour na Kinshasa, na bateau bazo diriger biso. Tiens la bateau comme punati na l'Assemblée nationale. Les gens qui sont censés balober la biso bazo bunda. Maman, est-ce que tu vois quel niveau mbo que sont kendele? Et ça niveau de bateau wana Ngaïo, président Bozo, pasteur, président de la République. À tout cas, nous sommes parce que ils ont exemple, bino boza ba législateur ba to mokéi ko défendre le peuple, bo sala bilo ko ndenge wana na miso mokili mobimba. Balongoli ba veste maman nangai mais ce qui est là qui pasteur sala ki yango bino belini so ba pasteur de ce connaître maman pasteur ayibi oyoki maman oui na konza pour yete pour ayibi mais ce que je condamne c'est quoi? C'est ce qu'il y a autoloba, il y a des gens qui en parlent, qui se prétendent batumoko ba leader d'opinion, peut-être ba terre kapema kambwanzambe entre guillemets. Mais non, ça va faux, c'est ça va te coûter pourquoi? Parce que comment yo oyoki, croyez-vous même là, dans la religion là, yo dans la religion oyo sambelaka, ya mususu, et na yo ki mabe na yo, na fona no belango pour tous nos religions mon côté. Non, bien aimé, je dois te respecter parce que tu es une personne, aux a droit de respecter yo. Non, bien aimé, tout tika biloko tozo kende, et oyo zo be na kanda na nzambe mokile si la rapide to le si la 2050, au moins en 2025 nzamba mieli parce que trop c'est trop alino tozo kende. Tozo ko se respecter $20 c'est quoi? Ce qui na kala tamba réseaux sociaux la gite, mutu muso ko bima, ayibi $20, boboliki ni nozo besoin $20. Mais aussi $20 bino, tozo miseli bino, lobi to ici amende à payer, on paye. Même chez l'État, c'est comme ça. L'État ne peut pas prendre quelqu'un à la police, bâtir à la mêlée de tout le monde, pas filmer, pas $20 pour le confinement. Est-ce que ça pour le confinement? Maman Marina, Moïbi et Banda Kanana Mokilio confinement et Zalate, Yoyeba Django Makies, Bozalaka Mona Mokese, on a grand voleur, Django Makies, mais Mokile Zalaka bien à Tawabogo. Mais non, et il y a mon lobby. Nani a lobby à Ibi. Tu es là à protéger qui yango peut-être être aux ala bana bana va passer lango be bana bana kama somela ngo bino ya jus yango protéger ngo pas pesa ngo la qui des droits. Non, donc ça dit non na zoloba. Aïba té. Maman Marina s'il te plaît, tous se protéger les uns les autres. Pas pour les balles. Croyez-vous Maman Marina ce qui yo na jeu na mabe na ye yo na ndako Bible lobi soko jeu mutu na mabe kende monaye solo la naye. Pourquoi pas cette famille? Moi je condamne cette famille parce que $20 parce que ce qui maman pasteur ayaki et pas inabino, c'est-à-dire vous avez des affinités et vous ne pouvez
pas la protéger. Pour protéger que Nini au Sali, que ça soit la dernière fois. Sauf que ça l'est 2 fois, 3 fois en Tawana, tu peux publier. Mais comme que Ezamba la Moko, pour protéger, pour payer conseil, à foutre un mot, benga mobali naie, pour benga me oye comme wana, c'est ridicule. Qui déjà pour récupérer un mot, pourquoi effectivement, pourquoi pour récupérer ça 20 rabino? Naïso qui maman pasteur wana, 20 rabino vous en soutien. Non, exactement, parce que vous semblez déjà loi des zones au maman. Moutou a beaucoup de la pini des fois. Yo yebi, moutou a beaucoup de la pini des fois. C'est-à-dire, comme le sambo singa, na sambo ni kolé nini, il y a 20 na ngawana. Allez 20, quand à mon poste, allez njolo yendi donc, comme si la sambo déjà. Donc, azongi sati. C'est pas normal, parce que si vous jouez 20 na bino, na kaja bo moutou. Hein, bandeko, dans ma village. Obi, ba avocat au monaka, ba juge. Mais ça m'a quand besoin de palabre oyo ba Congo ba salaka. Tata do Manuel, ebutu tiene ba zozo ba proverbe, ba kei ya ngomoni makambo ba parke ba salaka. C'est-à-dire nous les Bantous, tout ça na ba valeur na biso oyo ko permettre de traiter makambo na biso à l'amiable, quelle que soit grandeur nango, peut toujours la solution. Paiement Badim, est-ce que Bafidel va respecter? Ah, aujourd'hui, ce côté là. Ah, il y a paiement Badim. Oui, maman, Marina. Parce que ce pas dit Bafidel, il n'aime pas bon, il y a un ramené à la pas passer à Ibi. Donc, je dis, ma pasteur, c'est un faux problème. C'est un faux problème. Parce que Moutazalaki Wanate Aebi, comment ça a été, et à Taïsa Bongo, il y a moyen de recadrer ça. La Bible ne nous dit pas ça, et moi je ne peux pas encourager un leader à tellement Banakolomba contre Mounimana et Moutou. Tu vois, il y a un peu Mindele, mais comment est-ce qu'on va tout mouiller, Bakamuto Salana? Mais il y a un contre la partie de la Mindele. So Mindele Bazaraki na Lukala, Oyo, Mayo et Melizate. Bele bakundango ne bakonja bino batu mwindu oyebi makamba sala. Donc c'est-à-dire mutu mwindu ezala mutu ndele baza mabe mais mutu mwindu aleki mabe parce que bato bazo filmer ko wana eza batu mwindu mais vous verrez que entre nous à Lukala toza ba def toza la ba filmer. Apparemment entre vous le pasteur on est timide ça nous fait ça. Bon ayebi te passer ni nyo azana boyo ka litena nani Luka ye baralo bango wana baza mais maman foye ba ke ezana ka même na famille la bino ezana mwana kasi moko na ngudia kasi moko ba yoka la ati mais ngai ndenge na za foye pasteur moi je suis déjà là Luka 18 ans dans la zone problème la pasteur te et on a ba pasteur nyo oya bango o bazana ba rando za bango eza mitema na bango ndeza. Ce n'est pas qui pasteur yaya omoni mutu na mutu ayebi ninga bianga mela bible ezana batu babiangama selon batu ezana batu moko bamitia selon bango ezana batu oyo nzambe atia. C'est là où il y a le problème. Titre qui pasteur c'est un nom yo boko zanango le loko bali église na yo les paupières de l'Éternel avec la prophétesse Marina. Tu peux commencer. Oui, personne initiative donc comme bandana yo ce sont des choses qui arrivent mais il y a des ceux-là qui sont appelés de Dieu. Alors la question tourne par rapport à Dim. Maman Marina et Seigneur Oyeba. Dim est en alliance. Il y a Moana dans Nzambe, il y a Moana Natata. Oui, je dirais, Nata y a confinement, Oyo, 2 ou 3, parce qu'on fait la Dim na bango. C'est-à-dire, na beso basali Nzambe na tant Oyo, de Dieu nous enseigne encore, banani tout ça na bango na l'église. Parce que aujourd'hui il y a certaines personnes pasteur et pasteur quand tu écoutes à dimanche à Tei amen papa Tei anayo n'est un pasteur mais quand tu es dans l'alliance avec ton pasteur même si confinement ezali ton pasteur reste ton pasteur c'est comme ton papa ou abotayo papa maman Marina ta ozana matadi osali 2 mois 5 mois papa nzebo akozalaka papa na yo quelque chose ozomona na te même quand tu as confié à papa nayo. Mais aujourd'hui là des enfants de Dieu bazana no lenge na bango ko batambolaka et nous ça nous enseigne et nous comprenons banani bazabana banani bazaba visiteurs o bayaka na bango l'église azope baptême maintenant no yeba bakamonza mbete et c'est à nous de prêcher encore cette vérité et c'est à nous de comprendre qui est qui mais ba o bazali ceux qui bazadisent en tout cas t'adé pas fouta kana bango dim na moi ndenge bazoswela na muke ona bazoya mais le reste il s'en fout maman Marina ne to kota confinement ezana bana nzambe mususu
Nga naza passé 2 mois et demi au toza na confinement na mona bilongi na bango te eti na uti voyage confinement bazo tambola te confinement biso ato na semi confinement oui bien moto biso na semi confinement bato tambola ba okende bilanda ba okende siko sala na nditi passer na yozo keno bilanda na Kongo na olekeli wana oleki ka kokoko passer una omoni bonjour passer na leka na cadre de confinement poto simba na rasoute o pepinga kaka c'est na koyoka pe bien mais il suffit kaka yazo problème yo keite oya soute ba passer batala ba soute abosali ke za confinement na maman moko hebisa inga yaka to sambela ote pasteur siko zo na j'ai problème bengi singa la kirabite maman confinement na sambela kana téléphone poto na confinement mais papa na benga ki yepenza aboyikoya na boyikoya te confinement. OK, vie à Basel en zone de Belé est exposé. C'est une autre ville comme réseaux sociaux. Non, avant de comme place wana mamarina. Et ça il qu'on a la proposé peda kolobela otunika banimi. J'attendais qu'otuna na peuple dans son entièreté. Et là comme c'est ça la kabiso pasi et ça peuple tout ce peuple local là qui pèse ya Congo de partout. Peuple environnant, on est dans le confinement, on peut comprendre que tout cas au quotidien, balinga abisote. Parce que la zone de l'okola yo, à la ville de l'okola yo, même aux appareils on y a beau sambelate, mais jour au coup fait li soko pasteur aye au sepelaka. Maman, ngana lukala awa na bakipes na te na bibembe oyo mutu na yeko te na yebi yete. Mais bazunga babengi onde kona biso faki muto côté ya zate na ke côté ya et famille yo qui bien. Vous comprenez ça? Mais vous verrez le même genre pour le confinement. Au lieu de yo mawa, comment les pasteurs vont vivre bah comme ils se kabiso. Ça c'est quel esprit? Ouais, vous les canandela, on va dire que yo ki likabo ma pasteur, na kutu lelo vendredi, ma pasteur moi c'est nga ke des anouti. Pour ça côté ka zandu et ko koma ka solo. Hey! Bakonyo ibae bakomwa kena na mwasi nanga lelo okene ça maman pasteur c'est pas comme un problème ndenge ma pasteur c'est fou quel comportement donc tu comme le kola ba niama ya mona zoko lendi sa libota na nzambe respectons-nous. Chacun dans son coin, musulman, Ozanani, Ovufamu, Ozabedeka Kimbangi, Nani Tozali, Oza, Renega qui ne prie pas, Ozanayo, Ndoni, Ofanana Naku, mais respecte ton prochain. Et ça, juste ces coutumes, Toyebi, Tokolibongo, nous sommes des bantous, nous sommes des frères. Moussala Mouniko Moussala qui pasteur, et ça, Moussala n'importe quoi, t'es maman. Les locaux Tofaina Yami, on a beau cadre, Oyo. On n'est pas des aventuriers. Vous n'êtes pas des aventuriers, mais dans la partout, vous avez l'aventure, dans la Zambie. Maman, on comme nous avons vidéo partout et ça va passer, on est partout ça là. C'est comme vous ne pas respecter, mais du moment où vous avez respecter. Maman, il y a un émission. Les réseaux sociaux sont macabre. Dans l'annoncé, on a nous que madame. Nation président pour réponse. Donc, nous avons pour ces gens hommes de Dieu, nous avons contre ma beauté. Mais nous avons contre le système où est commis l'élo et commis homme de Dieu, pas commis au Saraboye, homme de Dieu, non, c'est pas l'homme de Dieu. Quand on parle de Nalikamba l'Issoumou est dit homme de Dieu, c'est l'Issoumou comme on a l'Issoumou, là nous devons retenir ça. Et chaque chose est à la conséquence. Bible lobby et loko mokote ya kobata makotika la kobata nyoso et komima pour lele. Donc là d'abord faut toyer bayango. Mais le problème réside où? Le problème est commis na batou, ba commission commerce. Faiblesse à mutu, yo saleli yango commerce. C'est-à-dire dans ça la boye pour tout soit mbongo. Mingi na makambo na ba sex tap wana ozomona eza ba montage préparé que ça soit cette faiblesse et salemi mais yebake eza monté. Donc aujourd'hui il y a des femmes au ba commis na commerce bazala allié na bango bazo sala kabilo kona parce que moi je ne crois pas. Et si quand aux amis sont mibali, toi tu dois protéger ton unité, moi aussi je dois protéger la mienne. Mais comment ya yo obomi balakisi kaka ndabu balakisi ya ngai ou bien balakisi na ya yo parce que oyebe nidité ya mwana mwasi na ya mwana mobali les deux nidités za nidité mais o ezalaka plus honteuse ezalaka ya mobali non mwasi ata
balakisi ni na pesa ba exemple oyebi ba danseuse na mboka o babina na boy kotanga kombo na ba orchestre mais ba bala bako ni dite ya mwana mwasi ata botali yango pourquoi ni dite mwana mwasi basala yango film ni dite mwana mwasi ba binelaka yango ni dite mwana mwasi mais moi c'était moi si parce que moi c'est un faible dit que moi si sont ba exposer militaire pour nous pas des ça mutako sa yoko mais mon bali yango là tenez pas mais oui mais mingi ya mo siko komona ke ya mibali bazo utilizaka ba mibali o baza tuna na question pourquoi kaka mibali o bazo sambusaka o bazana mwa katukubianza o bazana mwa nani o bazali kolo pourquoi kaka o bazana ba moyen o bazana mwa niveau moko élevé pe basimba kako kaka ba c'est ba nani na bango pourquoi ba tose ba ngoka ba sala ngo jamais tose ba obanga nzambe suka komi déjà komi élevé na komi ba kako bele komo yele ba komo ya ko consulter ba lelo yebi ke pité na mboka la biso na balukala ba kembesi ba bakomi ba prêtre na ngoza ba jeune ya ba moins de 20 ans sala étude komona bana ya basi ya mike na ba jeune garçon mike ne ba komi doué na matière siko soki mwana wana abianga milelo nzamba linga salela ye metala vie wana et soki azui repentance ya solo te quelle sera sa vie demain mais parce que toyebi ko duka mote lelo komi toyebi ko sosango to c'est que je vais conclure maman Marina toyeba ke lelo oyo ezo salema oui ces hommes de Dieu là baza fautif mais yeba ke baza bamoni on sauté baza fautif devant Dieu et il y a Dieu qui peut le faire mais il y a aussi une main noire oyo sala mbongo parce que yeba ke na ba réseaux sociaux et komi mbongo quand tu fais ça il y a déjà c'est comme maman oya wazalaki na molimo piton tango azokene ko landa ba père ayebaki ke prophétie nazo pesa na ko julango mbongo ne ba sexta wana bazo salela ngo mbongo Marina donc soko lingo zo mbongo kota na biloko parce que misale zate et comme na mbongo et puis muta soko bilobela ni ditango totala ngona ba film totala ngo eza na ngo pe logo teza na ngo partant to lokola musapi lokola lokolo ata ba moni m'en les anciens na mbongo les gens sont arrivés à ce niveau ya je m'en fous yango bomoni awa na matani makambo salemi na niveau likolo toke na Kinshasa makambo salemi toke kuna e bana ko salema kaka et tobo salate nous avançons vers le temps de la fin nzambe azoko sala nyonso wana mais toyeba ete satana pe azana ba armure naye alors nous devons nous protéger soyons et là on a conseillé soyons prudents o azopousa na pembeni na yo oyebite kopini na zwaki zala prudent na yeba ye malamu et faisons attention et tous se contenir tous à la fidèle tous à la humble peto umena na kompanga nzambe conseil na yango wana et bino pe ba obozo panza yango ezui lelo chako ozo kanza yondo za saint yazwa mina sextape mais Dieu te punira aussi parce que bolombo ya Adam na Ève zala ki faute na bango mais le Seigneur Dieu n'a pas voulu exposer bato basali faute il les a protégés il a pris le pot ya nyamalati si bango si Dieu là ayebi ko sali mabe azobenga ye Adam où est-il a protéger yo a forcerie biso moko comment nous ne pouvons pas nous protéger soki zala ki noko na yo soki zala ki yaya na yo soki zala ki ndeko na yo frère soko lingo sunga butu mitiana na place na yeke soki azala ki ndeko nanga biso na ki Kongo balobaka ndoki on voit teke zumba on voit muivi on voit kingandi on voit baonzo no bangeye c'est-à-dire muto salama be zalana ye akotima talibulu muto akizengi zalana ye muto na pite zalana ye alors soki batu wana ezala ba muku na batu to tangi wana basali mabe oui basali mabe siko na yango photo sambusa bango non est-ce que vous ne voyez pas que c'est notre pays c'est notre vous ne savez pas que c'est le Congo c'est le Congo Sony vous savez il y a des gens qui publient ces choses mais qui ne gagnent absolument rien. Alors pourquoi la sambusa moninga na ngai na kamelo bitango yela ndeko na ngai ekozala ndenge nini yango bien aimé tous ces pays ici bas conséquent na pesi donc na bao baso sala biloko wana que Dieu nous épargne dans tout ça na ba oh le reste pratically il y a encore 7000 je vous encourage mais na yebisi peuple zola na biso ne vous découragez pas de prier par rapport à cela au bakoyi il y a encore le réserve de l'Éternel au bazali au ba fléchir na biloko wana te et na bino pe bozo sala yango na yebisi bino eza fokop o bozui nzamba ko punir bino parce que nzamba ko sepela te bolumbu ni dite ya mutu ezala
exposé. Dieu n'est pas content de ça. Donc voilà ce que je veux dire. Ok, Dieu n'est pas content de ça. Il y a un mois passé, donc un passé à Mambo Zobagandé pour approcher l'église. Ngaite batu moni biso comme toza déjà na moi kombo na mboka oyo batu baleka kolobela biso mingi nga bakanga ngaite nainde la police alekaka pembeni na ndaku na ngai akende église oza pembeni na ngai me bayaka kokanga pasteur emate bakokanga te bekotika kokanga ngaite na makambo wana o na koti église pour la tosi l'état mais dis-moi toujours ça. Merci beaucoup à tous les internautes qui nous suivent partout. Merci leur c'est la première vidéo pour toi boyo qui prenait qui a le baraza mon ça dans Zambie qui a le baraza tolobeli ba point ezebele tozuzongo na likolo oyo bolandi biso pendant ces 30 minutes ensemble na bino to ebiso ba doso ba ko ba oza posa biso ba consulter biso na numéro eza affiché na ba écran o consulter biso to bengi biso na numéro na to koya pesa ozali to enregistrer émission na yo ba to oza biso ba benga biso pour na soutien conseil na nyonso o boko se pe nango bo bengi biso na numéro na soit boko meli biso na WhatsApp car na même numéro to mona ke to koya vers bino soit to koya ba conseil na bino le bienvenu. Merci Nariva Mambo à la nation du Afrique du Sud. Merci na Junior Malone à la nation du Afrique du Sud. Merci na Batunio sur mon oncle depuis Belgique. Merci à Maman Mati depuis Belgique. Merci na Batunio sur Bazar. Boza tellement ébélé. Nous allons s'abonner na chaîne Nabiso Marinon Zebotibi. Vous allez avoir toujours na pour Nabino pour ensemble plaisir. Objectif Nabiso pour que nous tous information vraie pour que partager Nabino le logo. Vous allez comme parce que na sous émission Nabiso pasteur mot de la fin par rapport à l'émission. Mot de la fin to ndibino na ndenge wala ndibiso ébélé to banga Nzambe confinement oyo ko sala biso eloko te corona oyo ezoleka et nayebi ke Nzambe aza au contrôle et prier surtout beaucoup pour RDC est malade vraiment nango na sengi na batu tuto sambela Nzambe atelema na mboka oyo na pamboli bino de partout nazali passé et mambozo léger na lukala soki olingo ozonga même na nzela mama Marina okozwa ngai contact na ngai na ba oba ko luka biso naza na WhatsApp na plus 243 89 93 20 729 plus 243 89 93 20 729 soko bengi biso soko ta RTL pa ko 099 097 plutôt 16 60 227 okozwa biso ozwa contact na biso toza la construction à temple soki lisuni na yo ekoki kosala biso bolamu Nzamba koleka kopambola bino kimia o mabota na bino. Merci. Merci beaucoup Kimia na mabota na bino ngai na lobi na bino merci na lobi merci na Franck Mbongi a réalisé émission lelo na lobi merci na bale branché nyonso bino so se connecta café kolanda émission na biso merci na bino au revoir ciao.